oyo bakonzi ya Congo yo mona Kabila finga moto Kabila tombuki na bato Tshisekedi akoto mona yango oyo bino bakonzi na besika bouti te toni te yango moni mboko ya Congo eza na malédiction yo pokoluka pasteur Godin po yo ta osolo te na comme ça Ali Godin po yazo kende zambe ya betaka bato ngala betanga ngala moto maladi bana betanga ke po boza boxer na pena bimponda ya grave ya ngala mo katonga équatorien ka solo la luka na nzambe ok so achenga mosabi na chemu sabe osama mabe na chemu za chenga mosabi chemu sabe yazo mona ngani ya banga maki kama ngabu na ngibanda nzambe na balukisi biso to komi bato na nzambe to tika makambo eleka nzambe na tayaka bato ngabanga moto omona ba héros national na kotangela yo lokola ba simple lokola ba Rossi Mukendi un héros akufi na champ de bataille na ko déclarer deux mois injustice ba Rwanda na Bugande ba bete masasa azolela héros ye wana moto lokola héros azali lokola Mamadou Ndala colonel Mamadou Ndala c'est un héros akufeli nini ko libérer Bukavu na cadre na champ de bataille ozomona héros azoka Roland Désiré Kabila le père il est héros pourquoi alobi na côté kata maître moko ya Congo na bapayate oui aboueki mafungula kinde bato miso to bangelo côté to telema pona to libérer Congo tozonga simate nde mission nzambe apesa ki Tshisekedi yango azaki président de la République te azaki premier ministre honoré mbala na mbala mais yango te un député et un professeur national azaki homme d'état il faut que l'autre Kasaka ya kombo wana ya homme d'état ba député baloba ka dina zo mona bino ko finga na ba sorte ba yeza da soni eza bien te ozomona bon l'autre Kasaka on a député français ko ba bino ka pas et professeur national Galates 4 verset 16 je suis devenu votre ennemi à cause de la vérité ba Mike Mokebay ngai na yebaki na vérité na ye à l'Assemblée nationale ou bien provinciale na lobi na ndeko pasteur à la karateka na ye na kati ya l'Assemblée na l'église est-ce que pasteur ba soka l'action la karateka Mike abunda impone na Mike kana elongi bu mama yemu ya abunda na Mike abunda na maloba alors yo za pasteur il faut à Galates 5 verset 22 Mike azolo ba vérité on a battu la rondima ngote et même il est in suspension et moi je te dis suspension à 12 mois pasteur on ya makambo wa suspension ana kokende nyonso ya Mike ya moi depuis revenu et bimboko si manango national ba kotake molier si ba kotake ngelezer ba kotake bo ba za kuna fois ça côté monte ne ngelezer lo ba lisu mais chaque lo ba kotake sur la mais ba peuple à moins de peuple en 2023 ba ko rendre ba compte et les lo ba lisu et puis Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Merci beaucoup na bande connaissance banda kabiso na 3W Congo France bato ba message ko pesa biso confiance na bisara bino émission etikala ya Rolanda ezaka ka Congo France pour biso to yela rabino bato ya solo to yela rabino ba nouvelle o ezole kana kin awa ba diaspora bozela ba chaîne bino pesa rabino ba quasi ba vérité au vraiment ezole kana kin merci na boss na moi je dis Dipumba merci na coordonnateur na biso Bookson Bookasa merci na partenaire na biso na Amis Impress Alio Gaz na Gaz merci na ba partenaire pour sala ngalo kwa malolo lorista Congo ya mamemi nzema motema tous pepele ya mbetolo Arlette Bonanzo ya Bonanzo na kati ya France na pesi mbote lelo tozana prophète ngefa boye biso to sala rane ba analyse moi kitoko débattre na événement to na kosula na prophète ngefa bonjour. Bonjour Mouna Cédric Nzambe ya pambola yo ata mikolo ebele tozala ke longo te menkolo asali mais ngala linga bana na Nzambe parce que moi je suis un homme de Dieu il faut to bana na Nzambe tata na lola Nzambe na boule na tiki chaîne Congo France na boko na yo chaîne ya munene atiki Mouna Cédric na maboko na yo et puis PDG na bango na maboko na yo tiko tukoloba ute pa na yo atiki ba diaspora nyonso pe ba Congolais na maboko na yo kolo to za bolingo na bosali sani po to mema mboka to telemeli moto nyonso na molimo ya ngoto bobo oya ko yala tiko kanga mboko no otage
yabo bakana tika bikaoki loboko pe ngolo nezo ngakate na ngona kombo na Masia. Amen. Amen prophète Ngefa na mono bandita na prière pour ami kolo komi na moto ami kolo soki muté pas prophète Ngefa po oza na moto po oza moto tekeba bani kolo na moto makasi so bato yesa émission na yo te nzambe apesa ka moto c'est Dieu qui élève moto kwa ngai moi je ne peux pas avoir le problème avec les gens mona hein tant ça ça une émission bala belé mais concernant la personne ba journaliste soki bana makambo na bino ba mekaka basai na nzambe te ozomona oyo ngai na lobaka mona soki nazangi nzambe lobi na kufi soki bazo lever ba député moto azana immunité na ye bazo lever ye bazo lever ba généraux mais ngai na nani parce que na bini nzambe nazobundela Congo nazobundela église pe nazana bosolo ozomona moto to atama bosolo muke to 8 lobi nzambe akopesa yo vie ya mbangu ezona tina te ozomona no sur ba chaîne internet nayebi yo muna nayebi mwasi na yo nayebi esika ovandaka ozwi na boro wana te to ba ozwi moto osana pe makila etali yo so ye osana pe makila muna etali yo biso ezala te biso Congo France te bida nzamba za oui Congo France nzamba azali parce que patron na bino moka sambela ça c'est bon prophète Ngefa to les clamatanga ya héros papa Kisekedi est-ce que yo ni papa Kisekedi aza héros bon ndeko muna Cédric ekola pambola yo na pesi no mbote na bokulaka bongemba botete Paulin na deuxième ville Angleterre Birmingham Zambia pambola yo na pesi lisusu grand mbote na ngai na Gochebel ya salaka bo on bango alia cheke mwana mère ole mbeseke Gochebel ga benga bebe mobututi na pesi mbote na Rossi Rizo na Bukavu oyo penza alandaka bino ayebi yo muna Cédric roi de Makembes Rizo tokena sa mo opération chirurgie avec esthétique moi balonga moi de nom baba sa moi de nom muke parce que muna pende do silande ko sila eso de cause papa Kisekedi bon papa tikana lo bate nazo boire seconde belé na boire ke belé te omoni muna to banga nzambe héros national ezaka titre monene na kati ya mboka est-ce que il moto abomaki Benaden azaki général retraité azaki na armée américaine te azaki retraité mais il avait beaucoup d'expérience papa Tshisekedi il n'est pas un héros il faut dire la vérité héros akufaka na maladie te héros akufaka na champ de bataille na ko pesa ba héros balobi yango héros jamais ka resate ka photo zela héros o akufi na guerre zela na bisayo oyebi na 1966 papa Tshisekedi azaki ministre ya intérieur pe commissaire général à la justice bato babomaki bango awa o bapandaki bango awa na période ya Mobutu moto asignaki décret yango nani ozomona donc makambo eza ebele province moto akufa makambo nyonso azalaki na malamu na ye azalaki pe na mabe na ye parce que Romain 3 dit elobi personne n'est juste devant Dieu mais pas grave de bino pesa ka bato eleki ebele yokana bisa yo toko benga papa Tshisekedi azali père de la démocratie na démocratie azali roté azali père de la démocratie pourquoi père de la démocratie véritable père de la démocratie ya Kabila te véritable père de la démocratie c'est Mobutu multipartisme motafungola ki yango ezaki Mobutu azali roté na lobi non Mobutu azali roté Mobutu n'est pas héros ozomona ayaki na mission na Congo asali mosala na ye il était comme un chef de l'état élu chef de l'état o asalaki 32 ans de pouvoir il n'est pas héros Tshisekedi azali roté Mobutu pas héros Mobutu azali roté Tshisekedi azali roté na otanga ba héros alors Mobutu motabisaki multipartisme ya parti unique alelaki na sele nde démocratie ekoti Tshisekedi alati yango ti ndenge bakiawa mais soki tolandi Tshisekedi na Mobutu bazalaki bami parce que Mobutu Tshisekedi Mobutu niwa abutana ndeko Tshisekedi niwa moluba kota molu mosu nazali mo oyo nani moto ya mongwandi abutana famille ya Tshisekedi alors accompagner aboyaki ben justice mosusu aboyaki mafungolaki nde bato miso to bangelo côté to telema pona to libérer Congo tozonga simate nde mission nzambe apesaki Tshisekedi yango azaki président de la République te azaki premier ministre honoraire mbala na mbala mais yango te ba héros national na kotangela yo lokola ba simple lokola ba Rossi Mukendi
un héros akufi na champ de bataille na ko déclarer deux mois injustice ba Rwanda na Bugande ba bete masasa azolela héros ye wana moto lokola héros azali lokola Mamadou Ndala colonel Mamadou Ndala c'est un héros akufeli nini ko libérer Bukavu na cadre na champ de bataille. Ozomona héros azoka Roland Désiré Kabila le père. Il est héros pourquoi? Alobi na côté kata maître moko ya Congo na ba payate. Oui, Lumumba déclare que Lumumba zali héros national parce que a déclaré que na Belgique indépendance à Congo. Indépendance do Sénégal. Ba héros banga Kasavu va héros té. Mobutu za héros té, Tshisekedi za héros té. Motako sa yote? Donc ba té héros pour na moi na komi. Héros pour moi na komi bango bazaka ba héros combien? Combien? Pour moi, la président héros, non, Azali de perdre de la démocratie. Ok, et tout, mais papa, ma part héros, là, mon cas d'héros, mais on va pas pour tout. Prophète Gefa, tu vas sur la non, prophète. Faut dire la vérité. Moi, que tu dis, à sous calamité, tout le monde, Mike Mukebai, 12 mois. Je juge on n'est pas là. Bon, au moins, n'a aucun dans la Bible. Bible, le bin à Galate 6. Verset 3, dans la Bible. Galates 4, verset 16. Je suis devenu votre ennemi à cause de la vérité. Ba Mike Mukebai, ngai na yebaki, na vérité na ye, à l'Assemblée nationale ou provinciale. Parce que azo bundela mboka, batona balingi vérité te. Na kati ya vérité te ekosimba te yango moni yeso lobi nga na lesaki bino na bikisaki bato mais bino boyi koboma ngai ya mibale nakopesa exemple na Mike omoni nayebaki un député eza professeur national azali homme d'état il faut bolota mpe kasaka ya kombo wana ya homme d'état badepute balobaka pamba dine nazomona bino kofingana sorte ezata soni eza bien te ozomona bolota kazaka wana omona député français akoloba biloko papa eza professeur national député anglais okomona yango te même député brazzavilleoise okomona yango te moya biso komoko eloko moko ya liyoto lokola maseki ezomema boye ata Mike azoloba vérité wana bato wana bakondima yango te ememi ye ntina suspension et moi je te dis suspension ya 12 mois kokende nyonso ya Mike ya moi depuis revenu ebi mboko sima nango national bakotake Molière si bakotake ngo eleze bakotake bo baza kuna fois ça côté monde ne relèze aloba lisu mais soki alobaka te soki aleti mais ba peuple pe à moins ne peuple pe en 2023 bakorendre bango compte eleze alobaka lisu te et puis nalobi na ndeko pasteur alakisaka kikarateka na ye na kati ya baensemble na l'église te est-ce que pasteur basoki alakisa karatéka Mike abunda wapi imponda na Mike kana elongi bu mama yemu ya abunda na te Mike abundaka na maloba alors yo za pasteur il faut être Galates 5 verset 22 que dit la Bible oyebi mama na ngulu mokonzi il faut être lokola mama na ngulu ata ngulu mwana ngulu akio na bosoto auti na poubelle ye ayi koluka libele mama ngulu akolala mela mabele aoteke saite wana mokonzi ataka motema munene oyo bakonzi ya Congo yo mona Kabila finga moto Kabila tombuki na bato Tshisekedi akoto mwana yango oyo abino bakonzi na esika bouti te toni te yango moni mboko ya Congo eza na malédiction yo pokoluka pasteur Godin po yo ta yo solo te na comme ça Ali Godin po yazo kende zambe ya betaka bato ngala ngala moto maladi bana betanga ke po boza boxer na pena bimponda grave ya ngala mo 80 équatorien ka solo la luka na nzambe ok so achenga mosabi na che mosabi osama mabe na che mosabi chenga mosabi yazo mona ngani ya banga maki kama ngabu na mbanda nzambe na balukisi biso tokomi bato na nzambe totika makambo eleka nzambe na tayaka bato ngabanga moto omona abina pasteur oza mosali na nzambe il faut azala na fruit ya Saint-Esprit na Galates 5 verset 22 les fruits du Saint-Esprit c'est l'amour il faut azala bolingo parce que Proverbe 10 22 l'amour couvre toutes les fautes ata soki Mike azotengama akoki mpe kobenga na biro azongisa na nzela est-ce que non est-ce que asali likambo oyo avant azongisa na fruit de Saint-Esprit l'amour la joie la paix et la patience la bienveillance asali yango te et puis Bible ebisi biso bo soki amonaki Mike ya solo mpo bandima ya pasteur ya solo
toyebi nde bapasteur yango ya biso tozokoma to mpo na mbongo toni yebi te. Est ce que asalaki likambo oyo ya Matthieu 18 totanga yango verset 15 Bible elobi nini soki Mike asalaki Mike parce qu'il est pasteur il faut tambola conformément na mokanda na Nzambe. Boso Mike amisa ba vérité ba. Te akobi sa vérité. Te vérité na problème. Ya ba mbongo tourner mbongo mi sali boye donc. Bon problème ça te mais algi ko sali boso pour pas suspendre dans Matthieu 18 verset 15. Bible bini si ton frère a péché va le prendre entre lui et celle. Soki moninga mon ndeko be asali bunga benga ebino mibale. Si vous écoute, tu as gagné ton frère. Soit qu'il y a qui a gagné, il y a bien qui a un bureau, parce que petit, tu as ça. Il n'a pas fait ça. Bible a dit soutenu, dans 16. Mais si vous n'écoutez pas, soit qu'il y a prendre 2-3 personnes, est-ce que le pasteur a dit qu'il va et pour régler toutes ces affaires, si le fils, soit qu'il y a boy, de vous écouter, dit à l'église ou publiquement, il refuse de vous écouter. Il soit comme un païen, un républicain. Benganaï. Asali yangote. Directement, Mike a dit va suspendre. Mais tant qu'on suspendre, on suspend Mbanga Mike. Mike a continué à dire Mbanga Makasi. Est-ce que yo penza au sein de Moussala yango? Vous avez bangi sa bangote na bandeko Daniel Saf. Bangi sa Daniel Saf banga. Banga mais bazwa courage ya Daniel et ya Mike. Base la fidèle, ne va défendre qui mboka na bango ba continuer yango. Yemo pa lobi susu dabi ke azaka député te. Bandeko vivre na atana ba journaux na atana ba nina no sala vivre na. Mais azaki député te, il touchait $800 par mois, $900 na awa ba chaîne na Congo. Et ça mbongo mukete. Il vivait Mike ba Moïse bazali. La muke azali bato bazali ba ko aider. Ba ko aider, azako vivre. Mais Mike a wele nini? A wele le Congo. Merci prophète Ngefa to sala no banaliste okanga vima biloko oyo zoleka kaka na kati ya mboka poto sola kana bandeko nyonso bazaka libanda mboka bazolanda biso prophète Ngefa matanga ba Kisekedi pe to moni bandeko ya nini bazaki te la muka bayete to moni lokola mwana mboka oyo akitaki Moïse Katumbi bayebaki kozala to moni lokola neti mama madame bazalaki te to moni lokola neti nani Martin Fayulu bat bandoze la pe bandoze la sous présence ya Kabila te mais Kabila azalaki te. Bon, monsieur ndeko muna mboka etambolaka na ba NT. Mais lelo bango baboyi Martin Fayulu, baboyi Moïse, baboyi te. Bango mo nde bayaki te. Mais c'est l'invitation. Te matanga yaki na invitation te. Nana ebisa invitation te. Est-ce que sauf Fayulu yaki banga da invitation? Nana ebisa ki oni. Te matanga yaki place men davandaki. Oui, place men davandaki. Mais si l'invitation moi je suis Fayulu. Est-ce que Moïse yaki banga da invitation? Hein? Na ebisa si Fayulu yokana biyo parce que mituna mi yano na ngai. Ezo laksa nini? Oui, na place ya matanga, quel que soit le problème. Na félicitera Jiben Piana et Wela Son na Badolphe. Na muketonga. Soki likambo ko ito ya matanga, ba bossa naka makambo nyonso ba sangana. Soki ba musicien, ba zui bolingo wana, mais bino ba politicien. Wela Son a du problème au moment Jibaye. Moi c'est Jibaye. Soki Jiba a du problème, ndenge moko. Mais pourquoi biso? Au moins il va Martin Fayulu. Déjà il y a des personnes qui ont menacé Bango. A menacé Moïse Katumbi, a menacé Fayulu, Mokia, Nabato na nyonso. Na maman Bazaïba. Pourquoi Bakoya te? Tu sais que des mais le homme sont modèle le Bango Bato Bazaïba. Tu sais que c'est que Bazaïba bien attention le Martin Fayulu Faya. Mais tant que boy Moïse Akita, et puis que Kabila personne Moïse Akita na Kinshasa. Kabila za président. Mais moi je t'ai dit à Boya qui Moïse Akita awa na Lyon. Mutarobo eza Fati te Mutarobo eza Kabila. Papa au moins, nous sommes un État dans un État, on a des États, des présidents. Président fort, na président Monga Lembele. On a joué Bissayo. Oh, Lembele, est-ce qu'on est? Ok. Oh. Kabila Nde Azamo Bimba, c'est lui qui commande le tout. Ok. C'est Kabila qui commande. N'a pas exemple. Marqué par divergence. Tant Kabila a été yaki. Mais Kabila est mon père, il a voyagé. Félix Kisekedi a boyaki, il a accès à un président. Oh, Kabila les mêmes jours, les mêmes jours, les mêmes jours, oh, mon mboka nana ngakita, mon mboka Moïse ngakita Kabila pas ngaka avion akende Lubumbashi, akende kotala ndeko na nani. Mais Kabila kendeki? Akenda kité. De là que ça mutaza président Ezali, président Fachi. Ouais, ben là on va boyaki. Divergence. Kabila la populaire kuna. Moi comme tu as président Kabila. Oh, mais c'est lui qui a tout la ndenge makambo. On t'a président Fachi. Mais qui est le président c'est Fachi? Mais lui il dirige, il ne commande pas.
Il faut dire la vérité, il dirige, mais ne comprennent pas. Mais maintenant, on a fait ça, mon invitation. Ce matin, on a fait ça. On a fait une invitation, papa. On a fait une délégation à Bangola, une invitation à Bango. Parce qu'il dépasse à menacer Batouana. Kabila n'a pas quitté parce qu'il a monté ma bête. Aboué qui va s'embolou. On va finga Kabila, ma bête. Yo de baga Kabila, Rwanda Paul Kagame, monté à Bomi, ba Congolais. Au moins, il va zoba, ba Congolais. Ntababo Soussi Mboko Be Kagame, c'est lui qui a tué. Qui a mangé, qui a saboté, il a na Congo, Bino. Quand c'est autant la matanga ya père de la nation. Faut autant la matanga na eh. Bino zama wa Kagame qui descend beta bozo boya Moïse aya. Bozo boya Fayulu aya. Fayulu azai congolais. Moïse a congolais. Bozo boya yaya. Hein? Mais tout ce qui n'est mbokani. Mbokani et Kagame ya bomi. Oya nyokoli. Il vient bozo applaudit Kagame ya nini? Atie bilba na mindumbo nzete atie bote atie wa pou ebi na monoko pou Kagame boto va produire président Braza mais ça soit c'est l'autre côté ça soit c'est l'autre côté ça soit c'est qui a c'est l'autre côté ça soit c'est Congolais hein ça soit c'est ba Congolais ni to ba voisin mais Kagame ça la carte ngo mais boy ko applaudir mais bozo boya Fayulu même ben ma pesa ka ko yate boy pe ne Kabila ya boy pe su ba momoni na ya. Merci prophète Ngefa todo sola no doko mala biso na suka kalamito yaki mwana moka photo sola neto simba kaka bilo mo o ezaki photo simba prophète Ngefa to moni awa lobby ezalaki ani ya président Kabila to moni ba fetango na place ba ko fetango na monument ya mwana mboka nani président nani Lumumba vous avez fait nani ya président Kabila lobby ezalaki aniv na ye akokisi 48 ans mais to moni ko fête sango ba ko fetango siko na monument ya le mausolée ya Lumumba. Ya moka kena iko. Parce que na ebisio, na biso. Kabila zalaki. Ba lobi ke na bango mo ba lobi ke bazobo ya héros ya papa ki zo yomba ko fetango kuna. Analyse na salon. Mo ate moto mo na kati ya moto. Omoni na bisaki yomuna. Mboka ezotambola na kola deba konzi. Hein? Ezotambola na nika choix ya ko kende ko sala. Pourquoi pas c'est ni papa Tshisekedi aza héroté héros de Lumumba. C'est ça. Le choix est clair. Hein? Mais qui dirige qui? Anniversaire à Kabila. Après, on a un monument. Pourquoi il y a une église? Hein? Pourquoi la cathédrale est catholique? On a protestant pour l'année. On a musulman pour l'année. Pourquoi le monde a reconnaître héros? Il y a papa Tshisekedi. Attends, on va reconnaître était. Biso peuple, comment on dit ça, papa Tshisekedi. Au moins 2 poids 2 mesures, il y a toujours un. Même Kabila, on a Tshisekedi. Je crois il faut alliance ne kufa pour Tshisekedi comme libre à ça. Lelo mwana mboka azali pe gouverneur kuna na nini mwana mboka kombo ya jouer kana moto pe kuna ezopela batu kuna bazota papa na bi moto ebi français te ako gouvernement mboka mais to mona kazo sola ba jeune ya temna ba jeune moto ebi lingala te temna ba jeune azo sola na ba ngala kisiki tala remise de prise un gouverneur azali lokola quoi ba président ya province ba gouverneur États-Unis osola nanga hein gouverneur États-Unis comme na chemise polo te dans la remise de prise il faut être na tenue de ville veste hein so nga na église to ba inviter na kola te logo na la tito eloko ba bandi OK eloko na la tina muto eloko ba bandi bon je suis chez moi dans cette émission so na na bimata to ministre na kola ta veste bien complète trop bien hein na ke so moni mutu a commencé ba remise de prise na ba chemise est-ce que les loso balobi mwana mboka balongola yo osepela ba ko de soucier ya zone loko te compétence ya kosimba mboka na ya kalemi ndengeni hein bila bazo ba kaka Zoé Kabila Mobutu lo ba ebemba Mobutu te merci prophète Ngefa to comme na suna so ebemba Mobutu lo ba ngwa yo ngo ba Mobutu po ani yo tangi ya Kabila ya Tshisekedi otangi lo ba ebemba Mobutu ba Mobutu sala bino ni muna si ko Mobutu sala bino ni président Patrice Alobaki kalami te bemba ne ko ya pe to lela ngo il faut ya eloko to ndi Mobutu oyo kana bisayo Angola Savimbi motema mabe na bino to sengi na président Fachibo Mobutu azali camarade de papa na yo Mobutu protéger votre papa malgré ma maison sale yami balé Mobutu obi niwa bote na petit sœur Tshisekedi Mobutu bazalaki wana ba pesaki kan metaki nani pati kan elexike bola mo izana simana ebembane ko na pouvoir bazalaki ba salaki yango te na pouvoir ba osala OK ya c'est nini ndenga sana papa na ye Mobutu il fut président élite démocratique 32 ans de pouvoir
et ça la père la démocratie il y a ça qui multipartisme c'est lui ce qui est le bémené yo peut pas tsango ba ko tianga na 24 na wana esika Mandela rompe Mandela ibembe Mobutu e ko zala wana parce qu'il fut président de la République hein e ko zala wana ba ko tia kuna te azali président ba tia Laurent Désiré Kabila ibembe za quoi Laurent Désiré Kabila za ibembe ko ba comparaison mais comparaison Kabila azali président il y a 32 ans Kabila 3 ans papa nani batina mwana kiti wana ndenge na bango ndenge na bango oyoki yango tala motema mabe ya bato oyo tobi na président il faut donc se bembe ya Mobutu bakunda une honneur comme le chef de l'état tokobetelo maboko na likolo na se pourquoi na bibo moto kwa savimbi oyo abonyi bato na ngola babimise bembe na ye baki okunda na mboka na honneur na mozole un savimbi azalaki même ministre te président te eloko moko te mais pourquoi Mobutu eloko ni bango basali so tokamati Kasavubu tokamati Kasavubu tokamati Mobutu tokamati Tshisekedi le père na awo na Fati Mobutu aleki bango misa Mobutu basali eloko nini oyebi sangela oyo basoni Kabila sali banzela pe nzela ni Kabila sali ekufi chien chete basali eloko nini oyo basali nini biloko tuba infrastructure ozomona oyo cinquantenaire comme hôpital ya l'état et motasaka yango na Fati sa bandit 100 jours to bandaki za to moni makambo 100 jours négatif eloko mo etango te compter Fati na 100 jours te on compter na 2 ans 3 ans hein na 100 jours osala eloko te tout tel il est tout eloko te ça bimi hein Premier ministre ngwana nani ya PPRD hein oyoki asali meeting ya liboso ya PPRD na pouvoir afacha bi premier ministre azam ta PPRD te so osali mabe to kulongola to tie mususu papa moi ce que malamu mboka tamla mibeko oyebi ke deux chambres puis kuko Sénégal eko désavouer président eko longola président oyebi yango mboka tamla mibeko à cause de beaucoup mibeko ta chef d'institution so il des parlement va siéger va kuna kuko sonner va valider. Est-ce qu'il y a pas fait que pas le loko demander les peuple congolais zoloba depuis président na linga suki ça papa ngai tala mitema mabe na tamboli awa na moni statue ya Kasavubu kala mingi te ya Tshisekedi bakotia na moni statue ya Lumumba na moni Laurent Désiré Kabila ya Mobutu ta statue moko te bazo salele kala mingi mais Natali ya statue ya Wemba papa Wemba na moni ya Lutumba na moni ya Luambo mais un grand président ya munene o mokili mebanga kiye na statue tene elembote quelle haine yango tobina Tshisekedi Olanda nzela ya Frondondo ya Kabila te bopo on tanga kabilo ngote ko yitanga facho mais nezo ba tanga Kabila na kala na déclarer corps ya Tshisekedi na déclarer ko Mobutu ya Tshisekedi yi tukuna côté Mobutu songa Tshisekedi oya Mobutu ngai moko na kozala na cravate bien là pour la personnel na président Mobutu seko kukungwendu wazabanga kukungwendu ba bata end papa ngake na bisika baka end wana ngai pena na kokende ngisa boyokana toyokana nani na bango si boyokana tatuka bichi yote ngai tatuka bichi na za moluba mais na za côté na IDPCT. Merci prophète nge parce que bana mboka question moi ezaki poto chiter na biso est-ce que bana mboka lelo nde bazoloba depuis ba misusu nde bazoloba depuis président Fati azwi lelo azwi pouvoir mbongo ezotambola te circulation ya pe ba biloko emati eza solo oui Kabila tekaka Ngbele babenga Mosombo na 500 francs lelo Mosombo kwanga ko nga botama na kisasa te ndenge kwa zo nga Ngbele Mosombo atike Ngbele na Mosombo atike yango na 500 francs lelo Ngbele na Mosombo comme 1000 francs et là tout Kabila atike comme double c'est vrai ce qu'il dit mais la circulation mbongo ndenge Kabila ezali ko circuler vraiment exactement parce que Tshisekedi to pesa faute ta kuti mbongo te il se débrouille mais ba motema ozomona Chunarambo bapesa etan Chunarambo azwi bambongo na ye na batu na ye bazoreye kaka yo amende bakare 87 carré basimbi yango mais pour la situation là les adamuna c'est que vrai parce que batikela Tshisekedi du temps toko juger ce côté pour moi to juger Tshisekedi 4 ans 5 ans 3 ans to juger parce que à côté le côté monde la fin na yo poto kabwana biso na batu nyos bando na 3W Congo France la chaîne ya munene so que information ya kambango ato kutinga place ni na kosala na biko tout ça émission comme sur nzela na va pas chance chaîne ngai oyo eza bien pas toute information on a source hein Tshisekedi il n'est pas un héros national oyoki na lobi ngai azali nde père de la démocratie père de la démocratie yango eza ye mogote ezaki na Mobutu n'est pas héros national parce que dans sa multipartisme c'est Mobutu
hein Tshisekedi alati yango nde ba continuer donc quand Mobutu akufi Tshisekedi akufi oya kozala perdre de la démocratie pe Mobutu perdre la perdre de la démocratie na funga démocratie na mboka oyo obosana yango te bona héros national kufa na maladie te papa kufa na malade na mosala nzambe azwa héros national Lumbumba héros national ezate kaka pe moto ezaki akufa na guerre to akufa na mundu héros national na moto asali bolamu mingi abundi pe pona mboka o aluki biso to zana kimia na mboka azape héros national même lelo soki lelo akufi ona lenga ko benga héros national po héros national mwana ndeke apimbwaka te oyo ya sali bele boba frère Jongo benga ngo héros national. C'est ça le problème. Tu connais le balance sur ça. Héros national en mboka na biso, moi je reconnais Mamadou Ndala. Papa soko moi il dit Mamadou Ndala examen na simate. Batoyo. Batoyo na petit frère. Héros national il a dit Rossi Mukendi. Oya kufi na champ de bataille ko déclarer baronde bakende. Héros national il a dit Tshisekedi le père. Pour alobi akufeli mboka na ko teka mboka te 1 mètre na pesa baronde te. Ce sont les héros nationaux. Ils sont des pères. Il y a un lobby. Kabila le père. Kabila le père. Ce n'est pas Kabila Oyo. Kabila le père. On va bien Kabila Oyo. Père de la démocratie. Kabila le père de la démocratie. Andimaki. Tant que la troisième élection. Et pression à peuple congolais. Na banane. Motema mabe. Motema malamu. Moula salini. Yo. Tala muna yo. Soka boyaki. Akoboya ni mboka ye ya kuta mboka te na mboka ya ye mboka ya nzambe eza ya Kongo ya nzambe ya mutu te pe mama monosimi yango nzambe toka bwana biso toka bwana nango alors yango wana tokotanga ba héros mosusu bakobima sima okobenga so frère Jongo héros national aza héros vivant po soki bakie bobenga héros vivant asali musala oya ye koki mais bato babenga ba phénomène bato kwa Mobutu bokozwaka bango bayaka près 15 ans. Bato quoi Tshisekedi le père, après 15 ans. Bato lokola Barossi, après 15 ans. Le président Kabila de bon après combien d'années? Boni boyo yo mo potu pende bani na mutu na mandefu tu. Combien d'années? Attends 500 tabac à chola na ekuna. Papa nge pas li ma contact mikolo pozo boaka batu na yo mikolo ba. Na boa kite o batu na biso tozo ba soutenaka. Ba pesa nga pesa nga na beli pesa combien? Ata patron qui nous bela awa anote nga apesa combien po ya pesa nga mwelo apesa nga atinga na kufa sika sona kufa bien héros national te na biso go bien héros national mon pote o bien héros national te biso ba diaspora o te héros national wata héros national te wata makao sa potoka bwana na na pesi mbote na oyo grand combattant pona moni bitumba bunda pona mboka nga atake mosala nzambe nkola pambola yo et puis na pesi sumbote na oyo tobengi apôtre Elias na kati ya ngula nzambe ya pambola yo na pesi mbote lisusu na kati na bokulaka bomemba bonte ya pambola yo na kati ya Berkane na d'Angleterre et puis na pesi mbote lisusu na kati ya Odette Wanyungu na États-Unis d'Amérique ngolo apambola yo mama donc Yasuka la pesi mbote aussi Rosie Rizo de Bukavu apambola ye oyo ndeko na biso state wana pesa komo na to bengi Orneli Mishikabo Orneli Mishikabo na pesi mbote to mone ga na Rwandaise lembo so bo sa mo na mama Brigitte mwete wa sala nga mwa soko boy asa mukina nga la même mbota na pese mbote na même na pese mbote wanyonga Kongo na pese biotu mbote na Shadar na Shadar ite Sadari avec na Sadari mais comme la même mbote pese mbote na bi la pese no kimuta bi mbote siko bi mbote la même mbote na pese no pese na pese mbote Congo eza biso soki wa merci ya contact soki olingi kozwa mbala sima muna sedika koya l'état de droit o bato Kabila babota bato balopango na deuxième rue industrielle limitée lopango oyo ya famille oyo ya papa bongo Jean-Pierre maman c'est bandi et bandi déjà sikoyo tosangi na papa Tshisekedi d'état de droit zongisela batu oyo lopango na bango
mpo eza mitoki ya papa na bango so wana problème na balopango babotolo camion to likambo nakobenga chaîne ya munati Cédric ekoya pa yanga international okozwa biso na 043 89 610 49 41 okozwa biso na 043 81 857 26 78 pe okozwa biso na 043 99 99 42 937 so wana problème spirituel ozolala ozomona ozobetaka makembese na yo ozolala ozoliaka na butu ozolala ozomona bafumangani ozolala ozomona na se ya mai donc bandokese ekota yo na mandefu na nzoto nyonso luka prophète internet ozotalanga nini moto mandefu kaka yo mais mona mosu asana nga dessin animé yabengi na biloko na bango nkolo nakobondela mpo na yo nakolonde bapriere mpo oza libere chance na azala makasi na biloko na ngai soko meki bato bango bakweyaka déjà shit merci na malolo loriste ya Congo ya maman aza Coca-Cola maman apesa bana conseil merci na mama milinze mamotema tous pepele ya mbetolo na kobo santé Arlette Bonanza ba Bonanza Fanny Bongende na kata France ne toujours bakaka merci na Christian Touré na montage wa semi ma kotoana na po tout le monde na la partie ya poto merci na boss na nga je dis pour ma merci ba partenaire biso Raven na biso Miss Impress alio gaz na gaz cordon na biso Bookson Bukasa to kutani mukulu ya ciao Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com